mwana benda na mwana benda na idéologie que mushi pamba fait mitite parti di nekele ole batula pakaba mona peleve na baou balobi bougelenga oyo alali émission na bino tumba ya ngoye ngai bino tu bosa ko teleme ngai Charlie Mpakali Ngomba akotumba nani Charlie Mpakali Ngomba Mazakari. Ouais, faut respecter toujours ba mesure. Parce que lelo na yewa pauvre Charlie Mpakali Ngomba abimisa tu oya bombaki. Nazolo répondre pour depuis tilelo na ba new style il fallait na lega na tijo yo popé ça tout na lega kakati. Mais ce qu'on a naza instructeur militaire. Moi je ne suis pas soldat. Je suis un instructeur militaire. Ngande na créa ba soldat. Ngana za instructeur. Ngana za créa. Ngana créa wata. Te. Créa disco ba soldat. Yo ko changer maloba na ngate. Tikanga mona na monoko na loba. Bon. Je vis pas dans la flatterie. Si. Na muta flatterie te na yo flatterie. So na loba ke oyo kingani boy, na ko chana kombono. Ngana za na kati ya histoire ya musique déjà na koti. Webinde batu babeta yango Joana Panza orchestre héritier webi héritier ndenga za ka shosho siko jo moko Panza orchestre na ye mutu nyonso to azokamwa azoko s'étonner que apaka oké pas miel de son parce que yo yé pas miel de son na ndenge pe ya ndenga système pa ko poussa na ndenga de moi système miel de son na ndenga wenge musique maison mais ba kota pe na moi guerre d'esprit na go ka to mais makambu ndule elinga yango wana yo you know kokyo kangana na muto yo déjà malaka na mo be étincelle na ndenge ya wenge musique maison mère et pas big boss le roi de la forêt ngana touche à la place oyo na la connexion d'esprit et rose na facilité. Ça dit yo na miel de so connexion d'esprit. Ezala déjà depuis kala pourquoi tu as poids depuis kala là na tcha pe ba poids tolo ba ke guerre d'esprit wana ekota na goga na ndenga wenge ngaka kat mi ange mi démon et bima déjà et c'est déroulé nengeni na marché de disques yo moko ta ke moto ya musique ngana zoloba oyo ngana zoloba o ngana zozwa chance ngai pona ndaku na ngaku te betaka te so batu ba yoki préambile na komba nzambe ange mi démon tout presque teza polémique te o ngana zoloba so tolobela musique tolobela na musique tokolobela pe succès na tanango si so tolobela musique eza mais musique peut tambola relongo na succès yango yo topesaka tanata mais tango tika Mbora Misara aza chanteur ya mboka ya Congo aza mwana ya mboka azowela pe identité te na batu ya mboka ndenge ba misusu ba homme politique bazowela ni ange bimi mbala moko ekoti na bachoko ekoti na babafle moni mabeza nini ezaka na paquet moko boye batindaka babike bon paka pe lokola bozwa minae fandela lokola paka pe atalamaka alobamaka aza lokola promotion ya disque moko te yo fingaka nokutu préambile ndenge esimbi te wana ngana répondaka kaka na préambile mais yo zolingo fanda kaka ndiko yebi bazalaka na bato ameloka mpe neti nga te boye to ndenge nini keboko be la diabète nokoko leka libumu madebo nalingi na bwaka 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 merci beaucoup madebo. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba,
kotumba poaso ya kotumba esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde esika ambiance ezali kolala adresse eza kaka se moko chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na baartiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te epi chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde kopalola awa bokosentir betu ebau différence yena tele mone namira ya nani chez Djonga de Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. soki olingi osala bareservation obengi na banimero oyo mpe bakoservir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin cabinet HD conseil soki ozali na eloko esengeli obongisa ekoma joli kitoko mpe ezwa valeur to mpe ozali na terrain ya kotonga eloko oyo olingi na ville province ya Kinshasa to na République démocratique du Congo oyebi te place nini okobanda mpe place nini okosukisa cabinet HD conseil oyo eye mpo na kopesa yo solution mpe kimia na baproblème tout oyo oza nango cabinet HD conseil yango nde ezali kogarantir respect ya contrat na professionnalisme pe na suivi ya mosala oyo esengeli na ndenge ya defwa te ozotuna nga soki bazali wapi adresse eza kaka se moko awa na Paris na mboka ya France na adresse oyo 33 rue Colonel Pierre Avia 750 15e arrondissement to pe okoki kobenga bango na numero ya telefone oyo +33 6 62 81 65 49 cabinet HD conseil ezali wana pona misala na yo pe pona kobungisa nyonso oya yo ezalaki ya kubeba oyoki omoni ondimi yango yo c'est naturel garde bandi na yo toujours Mbote ONG Avenir pour tous oyo ezwami na États-Unis pe na République démocratique du Congo na souci ya kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo ememeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pona ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mosusu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ya kolia etekamaka na RDC sala commande na yo passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse ochaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto ya kozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kene ko récupérer na Angola akozwa yango na Bojawenda na Casa Dubai
akozwa yango na Mabor, akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola. Na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market, na Victoire, na Marché de la Liberté, na Njili quartier 12, toza na Matadi, toza pe na Kimpese, toza na Kasangulu, toza na Bomba, toza bisika ebele. Pour plus d'informations, benga biso tozali à ligne 24h/24h na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo, toko assister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola, to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, site ya Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende! X-Bass Marandura Frank Stemai. Méchant, 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 méchant. Méchant, 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 méchant. Mwana benda na idéologie ke mushipa mba fait mitite parti di nekele ole batula pakaba mona peleve na baou balobi bougelenga oyo alali émission na bino tumba ya ngoye ngaye Oeza Bongo diffusé dans la Afrique Info, présenté par votre humble serviteur Zachary Mwamba, le petit Zach les ZM, le général de la presse congolaise. Baki c'est la gaï mona papa Simo Kimbangoudi. Balobi idéologie toujours Yanzambala Makolongulu. DJ Kiti awana Gamalik. Balobi Maya Kamba Pemene nga Maya Simae. Bagimbangi c'est tout bola muka papa Charles Blaise Mafuta. La mousselanga bato tout balali di ngai Mwelf Mwamba. Les moulou baki se respectent. Balobi deux fois chacun na wani moninga Oliver Kipula dia tabaou nzambe erona dollar machine mbongo balobi bougelenga o alali Dario Kimpanga garçon chengene naza kolelo mabedi balobi lelo tokotumba na nani Tije kiti ana kata gramalik avec partie de l'idéologie toujours pour la refaire information kolukaneni tokotumba lelo na Charlie Mpaka Lingomba elongo na orchestre mobimba ya miel de son deux fois l'homme de double revolver Patrick Samba, le médiateur, garçon capable. Yo Yebi. Deux fois tête Tumba Mungedi. Les vrais de Zachary Mwamba Tubola Mouka. Grâce Djunga de Paris. Naza Kole la Bino Mabe. Naza Kole la 1000 chèques Sandra Mabe. Et Ngaï Pablo Kitambala. Patron maison Kitam service. Balobi Bouchelenga ba o balali wana la musela nga walali. Joyce Mafwa la motema bata mama Fleur Elengisa. Bouchelenga Jimilu Kojidi. Jaguar deux fois Teo Yebi. Wakwe tumasha mukana lelo toko tumba bongo na ye moko Charlie Mpaka Lingomba tanga za ko sala entrée bino tu boza ko teleme ngai Charlie Mpaka Lingomba ako tumba nani bo piketo bandaka mbangu toko sala lelo na ye a poto tumba Charlie Mpaka Lingomba Zachary ouais faut respecter toujours ba mesure ouais boni poussana longo la pe kashine bato mona Mpaka Lingomba di azako lia tije keba soko yena biloko keba ma ya kambezawa Mpaka Lingomba ko pela moto di babi bakimbangisa tubola muka joyeux anniversaire à mon fils René Di Sadiki fils à papa ya yemoko maele Sadiki deux fois toi fête anniversaire lelo 9 ans na lelo depuis après awa to lianta baneta babongisa machwa na système toujours ya confinement car ndenge chef de l'état lobaki Charlie Mpaka Lingomba boni santé Zachary Mwamba bon en fonction bon yo mutoza na fonction en fonction yo mutozo pesa makambo ndenge toyebelaki tige ouais et pas yemo après to honorable Zachary Mwamba lokola za kopema mais mutoza na fonction Mwamba pe ozo défendre bien si ba félicitations na yo vraiment merci beaucoup mbote belé na balandi tout ya Afrique Info bana ya papa Kimbangu à travers yo vraiment ndenge de jokotaki danger bozo pe bambote na bino bambote ebele na ba fan club nyon surtout ya les abeilles
de Miel de Son bambote belé na yemoko papa chef Miel de Son place azali ko séjourner na Panama na mboka ya Macron na yebika makambutu ezoleka bien bambote belé na Stema Frank mon boss. Deux fois, merci beaucoup. Charlie Pakalingomba, mais tu bêtes mon mouké, le la photo tumba. Parce que le long hier, ou pauvre, Charlie Pakalingomba, Abimisatu, ou Bombaki. Héritier Wata Goga Toto ya Tembe, Costa Nostra la Pulga. Oyozalaki, l'un des soldats parmi les bras droits. Oyotiki Goga, Bambulance, Merkir, Barnaké, Lelo New Style et Suki, Wapi. Ah, Mwamba, il faut répondre pour depuis Tilelo, na New Style, il faut que les ganatijo yo. Popé ça tout. Na les garagarati. Mais ce qu'on a un instructeur militaire. Moi, je ne suis pas soldat. Je suis un instructeur militaire. C'est lui qui est là bien placé pour instruire les soldats. On a créé des soldats. On a un instructeur. On a créé wata. Te wata te. Créé des soldats. Yo ko changer maloba na ngate. Tikanga mona na munoko na loba. Bon. Na créé des soldats. Bon. Ngai. Idéologie. O ezokumba. France. Lelo. Ou RDC. Eza idéologie et comment depuis bato ba comment bazate. Même bo ke tikala toujours kotambola na idéologie wana taba ko bakisa ya muke. Mais idéologie o bakuta o gagner makambo. Échange raté tikala. New Style ezalaki na tanango. Ezatan. Moni soki muto asali eloko. Iye pa mutu aosala eloko ne obike eloko na osala ngo avenir na ke osala mombongo na ko moteka bakwanga. Omona po 5 mois omona pe mère akwanga ngo abula ko ndiro osala mombongo ngo kala omona pe ekwei. Oyi bate na fongo nzele lekeli azoyeba te. Okopana. Akomi na malala akoki ko se retrouver pe même. Mais là musu tongo okoma na tombola epeseli epe. Makambo changer. C'est-à-dire que nous avons et simbité, nous avons simbité ce qu'on a tombolé awande, na les abeilles de miel sont des simbi. Paka, ngolo babongo. Mombongo et simbara mbala morote, il faut bandoteka. Oye ba pasi nango. Okozo pe ba réussite. Okoko koya pe. Mais il faut zalaka moto azana tsaka 25 azana makambo pour epesa makambo. On comprend? Mumbongo il faut au bandango onyokwama okotisa osala nini obakisa na bafona yo mais babuskila douana nyonso tunde esalo po telema tango telema omona ke makambo ezala bien a na les abeilles mingi to pakolaka polémique te soki toye na biso na kotumba tokoya pe na ba analyse mosusu na kati émission awa omona ke na oloba pe bien ngana tumbate na rectifier kabatu na zongisa kabatu pour je vis pas dans la flatterie si na muta flatterie te na yo flatterie so na oloba ke oyo kingani boy na ko chana kombono ngaba plainte ya kate oh bakangisi ete ba okangisa ba parvenant bon biso to uti na ba bato ba kota na pelo na autoroute nde bakangisa ka pe ba yaka po ba insulter ko finga ba famille ba koloba te les abeilles to pakola ngo polémique te ya elongi ya paka soko moninga na elongi ya place na utaki te monanga sikoka na elongi ya Miel de Son mwana zalaka ya papa moko kaka ata papa leki obokoli ata ndenge nini bakoloba kaka mwana kingani etikalaka nango oui oto papa kingani etikalaka nango oui mais na vie auto zala bulo to latisa ke longité po to yo sola li solo ya kombo wana koleka ya miel nzoka awa il faut to sola kaka miel trop ça dit li solo kombo wana kombo nini te li solo kombo héritier pour tala déjà to bandi moni tumba émission faut zonga sikoyo mukesima parce que lelo soki Charlie Pakalingomba lelo bayebaki et pas goga toto ya tembe wana bebani te to bebani bobeba parce que so bobeba na tembe mais ti lelo ko continuer Mutu soki a se retiré na valeur na ye batu bako mona ngoka ko ndire ko bebana mutu est-ce que so mutu asali nzela na ye
alobi ke ngai na lingi lisusu te eza kobeba na te eza ke po ekoma wana yo sala nzela c'est que boyokani te nelo mo boye nde esali ke no yokana te yango nde tobenga kobeba kobeba nezaka nini oyebi kobeba nezaka nini napesi yo $20,000 nalobi Zakari Mwamba 20,000 yango salelanga kopo oyo yo liela wana tobebana mais oyo Zakari Mwamba liene nga rien totalika na nzela tobia il faut tobeta 2 personnes au masasi Zakari Mwamba bite pakate to boma moto te wana tokabwani na ba esprit ya koboma na esprit ya koboya koboma ekotambola nzela moko te il faut bokabwana kaka wana bokozonga na bino pe pour moto azaki na esprit mabe azate kobeba na tenga na salaki ba analyse nanga na forme nanga na monaki ke na salanga ngamoko sikobo osali yango et aboutir nini jusqu'à présent ni album na new style bosalaki ni eloko ka ba concert et sukika bongo ila omoni sikoyo potige déplacé et atik Malik c'est que pakasala ki moi quelque chose yango ba luka ba ya kokundola asa eloko tendene ngana zana kati ya histoire ya musique déjà na koti oyebi nde bato babeta yango Joana Panza orchestre héritier oyebi héritier ndenga zalaka shosho siko jo moko Panza orchestre na ye agera akoka kopanza yango nde bato balobaka aseke jongo il faut zandene il faut jongo azala ndenge nini na bajipa kanda bapala kanda financer bala populaire kaka nde kana Jésus siko wapi yango yo moni jipa fonctionnement d'esprit à moto est très puissant pour les gars bien matériel mais na ndenge ya système était ngambiaka na ye ba moi trop tout cela on a JB Vundo Aden ya Bilele les japonais de Rennes là où repose le cœur de Stolov Apocalypse mpaka mutu moko ba na guerre d'esprit ndenge ba ko wela nzele entre guillemets alepe mutu ngo siko était ka ipe na mo ba pako sine ya mo mukie ya moyen de vivre abinom paka boya baninga na otsa paquet. La personne en question c'est président Adonis Ngabang. Oya tchaki paquet o panza siko poye alaki na mo guerre d'esprit na ndenga wata na ndenga mambo nzele to koma et ça là siko na apesa bino paquet bo sala makambo omoni oza tumba tumbenga ye paka dozo comme omoni paka et comme omoni répondez ngai Mwambale omoni makambo ya mokili tolukaka topesaka bato bafardo ya bafardo fonde te eloko mo eza nango motu te mais bolingaka bopesa yango ye motu babimaininga na pamba te bapeti baoyemba nzembo ya pouvoir mbokani faki bayala bango bayembaka po président Adonis aza dalerien oyebinga mpona peka moto apelanga kaka eza camarade héritier ya mwasi bato ku bakanisa kaka yango ya peya eza Adonis te nga Adonis natikala komona te nga moko na propre na nga na chombo na nga nakomela héritier nabi tikano kotangaka kombo ya papa wana na batelevizio mwa mpona nini mpo tomeka kolamusake te botika vie ya nasalaka kombonela miso na makambo ya jeunesse sportif auto na Sénat nde soki plénière eza bakozwa na caméra batangi kombo excellence bato balobeli tobwaka ke bamabango fele te mpo na bemission emeritaka nde totanga kombo oyo tokobenda mpe deshaba président Adonis Ngabani naza kolelo mabe tozotanga yango sikoyo daleria tozoluka tokosele makambo tolongole wana toza lobi awa tokoda il faut to créer ba vraie histoire si toluka to vivre to ndire batu moko kaka boye mutu ezate te mutu il faut ezalaka mutu ezalaka te na makambo o mathématique naza makasi biographie te il faut la sagesse spirituelle la sagesse oyo orientaka motu na niveau spiritualité moko ya osakana te yango biso ogeraka mais sikoyo tolongwa na biso kolongwa nga moko na longwa na nga ta na outi Afrique du Sud na makambo na nga na mouvement na tali ketin
esprit ouais ngambo mpe na esprit na ngai yandu qui est chauffeur jamais goga rosa rali ko na ngati nalobi kutu bongo te na bilokola vraiment moto oyo boye ezosimba te na omonaka na olobondire na oloba te okomprendre tikaka to tikaka nafanda na nga ezanga ofanda te me benda baba mbila zo bendi banani bon siko nani nazanda tozaka na ba téléphone to uti Angola na petit na nga mbila que je salue akomeli nga bivenga na zongi na nga na bi bon zonga pale na yo tout le monde akomelanga tout le monde siko esalaka nini po eloko yango ekende te aboutir te omoni yango ozomona na vie soki moto ameki te aosentir ndeni ezalaka te fo botikaka bato bameka omote siko boyo kozongisa kaka retombe kaka goga parce que gérer c'est pas facile gérer c'est facile c'est pas facile c'est facile comment parce que si c'est facile mais les lois si les panzani ko gérer c'est facile pour soki moto aza moto gérer facile les moyens ça dit bo réuni no ba moyen te bolingi ko kende oza leader nga naza leader Junior Mbula Makanisi aza leader venanga Océan Diallo patron aza leader ozo comprendre ba leader baza kili siko bo luka bo orienté bon na vie na bino aza na idéologie a opesa bino idéologie mais chaque fois mutu to ya ko lela chombo pe se to bokate atana lali ine désert oya banjo lelela nga pona moto boy oya banjo lelela mais po botiaka pe nanu la circuit ya kochala ya ko disposer là exact il faut ka ngane na loka faut kaka ngane na loka na kota na pouvoir po eloko ebima lisusu clip salama nini salama mais bozo wela ki leader que ngande il faut na sala ngande mais po ya ki leader so za leader il faut bimisaka là ouais yango moni kopesaka ba ministre ba conseil toyebi ke moto akoko sala na pe vie na e normal carrière solo na e mais il faut koyeba kaka ke soko lingo sala groupe ke bo répétaka ndenge les abeilles ezabo il faut na makambo tukudu bianza babenga ngo ni katuku bianza mwalfu mwambalo baka muluba qui se respecte vous comprenez yango wana faut que na la neti ba antidote de ba forme bazalaka nango neti ba papi kongolo porte-monnaie azana mbongo vous comprenez neti ba junior loboko azana mukebinda ba monaka muke il faut que na la ko ça no ba carrière solo ezabi mikolo yo tolongo la polémique to ça makambo surtout mutu nyonso to azokamwa azoko s'étonner que apaka ok pas miel de son pour la polémique auto ok pas miel de son tala makambo yo sala tala batu ba mon niveau parce que oui c'est vrai parce que yo yé pas miel de son na ndenge pe ya ndenge système pa ko poussa na ndenge de moi système miel de son na ndenge wenge musique à maison mais ba kota pe na moi guerre d'esprit na goka to to makambo ndule elinga yango wana yo pe tango yé pas embrasser carrière solo na yo potalika fona kendeka pona créer polémique tango yo boya polémique mais déjà ça déjà polémique ya keno ko ke okangana na muto yo déjà malaka na mo be étincelle na ndenge ya wenge musique à maison mère et pas big boss le roi de la forêt ngana toucher à place oyo na la connexion d'esprit et rose na facilité ça dit yo na miel de so connexion d'esprit déjà depuis kala pourquoi tu as poids depuis kala là na tia pe ba poids tolo ba ke guerre d'esprit wana ekota na goga na ndenga wenge ngaka womona ke Mose Kabila tia bandaka moba 1 moba 2 tia koko ma président kasi ngaka yo kasi nini yo kasi miela za mutu nanga lelo te nga pona voyager na Kitai pega héritier na zaki na miel na voyager nde na maboka miel bandundu kikwiti na toboli kayemba kamfufu na héritier te na miel Paka. Ouais. Merci toujours qui est poto Mbappé. Moi quelques artistes me sont présentés bango wa. Ouais. Maintenant Lelo to qui n'est pas toujours n'est pas. Ouais. Charline Paka Lingomba. Ancêtre vivant. Ouais. Mutoyo, instructeur. Ouais.
yende suko asalaka pour le batu bazalo bazalelo olobai pe obeta lisolo to sa mo analyse moko eza fondé etake mbiaka pe na masola musique yango lelo goka to atemberti watana parce que tozongela ka mo lisolo après trop clore pour to que to beta lisolo ya les abeilles mi ange mi démon et bimi et bima déjà et c'est déroulé nengeni na marché des disques yo moko etake mutu ya musique aujourd'hui peut-être féliciter ta goga na album mi ange mi démon déjà kotu na chombo kala atati siko na encourager pe kaka na ta na chombo force zala boy les passé c'est déjà passé nakoki kozonga te ngana na puissance moko élevé te babaki osenga kozonga mais neyende goga boya na ye bon siko abito tikala na tête na bon terme mais azonga te bachali rubench batala pe mo makelele balobate yokanga yozo lingo tanga ka ba kombo ya batu nga soko tanga ba goga ngana ko apparaître ba kombo mususu tangi wana ko apparaître te ezaka binonde botanga ngo pona makambo ya muziki bayebi bango te aza parvenant aza parvenant c'est vrai Charlie Rubenga CG parvenant ngana 90 déjà na betaka na ba shiga na ba Don Camilo wana bokechu aobeta lokole na okuta bando yemba te ngaza ka na ba Don Camilo na ba shiga bato a Swede ya liboso na mokili. On a longo na 97 naza artiste musicien confirmé au sein du groupe ya Wenge musique ya succès ya ba cheval soko beta na quartier na bino ba yebike vieux na beta na Wenge seki wana ko to na DTV kaka to aka na DTV ni nani DTV kaka RTNC o comprend o yo mona soki na TKM soki loko nini ezalaka o comprend au moni ba chaîne wana tout so ba ola sabino na TV obligé il faut ba yo o zapo okende wapi ezaka na DTV soko longwa ozongia okuti biso atolingi yango to okutango 97 nga zaka da na musique to banda okuta na bango na ba ville nga na zaka mukala bango batu banda ofinga biso mikala mikala ba musicien ba mikala bango nde babanda ko finga biso mais ba ko rejoindre biso est-ce que bo gagner ba mikala ba o ba koma ba bureau ba pesi bino elengi mukala bundi tia komisi kopango bureau bazo ba mdaka ekomi bureau ba bureau bino mo bota ba jo baza suna niveau ba mukala te bazo bala bazo sa makambo minene basi kilo na ndaku baza na ba fonctionnement ya vitesse ba longo vraiment na niveau ba mukala abo rejoindre biso bureau boye na ngona ba cravate biso to gagner bino kana ba joking boy lit moi blouson moi nini na kokota partout na ministre ebike biso pe to zaki ba fana ba jo mais oui pour ba ministre lelo avant bazwa ba boulot baza ba vieux ba frère ba master ba maman mais ba bandoko tala biso bazaki ba fanatique o comprendre to zana audience koleka bango place oyo ko mona ndire na ko développer na ko loka na ko dialoguer te biso tozana audience po tozana makambo ndule tozo déplacer te jamais moninga na bina ke na sonance est-ce que dana betelo lisolo na ke na portefeuille na ministère à budget na zakaka wa na ndule mo passe na uzula makambo kaka na ndule merci ce qu'on a mis ange mi démon nous mona sigo awa awa biso mo tozana préambule mais préambule ngo avome ko to lobela ko simba nango te ka to beta lisolo mususu te na cadre kaka kasi tu vaut mieux ko to kaka na mi ange mi démon ba te préambule na nenga bien mpaka mais siko so ba bi ba chango c'est que photo zo ba bafle to beti nzembo moko wa to beti nzembo moko parce que déjà to beti nzembo moko wa to beti nzembo moko yozo po déjà mi ange zo beta ma déjà na baba problème no ezanine problème na yo ezanine yo ngolo belaka banzembo quelqu'un nzembo quelqu'un moko ou mibale lokolo zo yo kango te quelqu'un nzembo te presque banzembo tout mi ange mi demo tout presque te za polémique te za polémique o ngana zoloba o bandana générique oyo ngana zoloba o ngana zozwa chance ngai pona ndaku na ngaku te betaka te ba musique wana nyonso nyonso na ndaku na ngai betaka on a préambule nyonso
siko to na bima na nzela na bakar na banini nazana makamusu pe na yo kaka o comprendre to na yo mwa moko oto mibale moko obi mibale na mi ange ezobe yango moko mibale mto yo kaka oyo na yo kaka na barke maka tokende pa to zo pa te to fandela ngote mais na préambule soko lobi to comparer oyoka ba Melocampe o eza na préambule o mona pe ka eza ba absence ya makambo ebele eza kuna mais Melocampe eza na préambule mais préambule succès après ataba Melocampe leki kama mais fort rendez-vous ezalani na bafle merci bato ba yoka merci qui n'est confirmé merci mais ils ont confirmé disque et chitara inane un an plein soki boyoki tende il faut kosala mosusu est-ce que moni déjà to lancé to lobi to sa single te toza na plan ya relancement ya marketing ya stratégie ya kokota kota na oyo efandisaka Melocampe ya na ba bafle yoku to lobi bafle na ba chombo na bino o comprendre ekokota na baka na ba bluetooth na ba flash ekokota Meta ya kokota po tangu mi anje bimi mbala moko ekoti na bachombo ekoti na babafle moni mabeza nini ezaka na paquet moko boye batindaka babi ke bon pakape lokola bozwa minae fandela lokola pakape atala maka aloba maka aza lokola promotion ya disque moko te yo fingaka nokutu préambule ndenge esimbi te wana ngana répondaka kaka na préambule mais yo zo ngo fanda kaka ndiko yebi bazaka na to Melocampe neti ngate boyo to ndenge ni bafutaka bino la mwamba yango mone mission musu na lukana kima na sala boyo ngana na préambila banzembo ngo ya fo ezata 17 mpaka Ricardo moko tapi angalar sadi na sala ka bouleza ka ba question ngana otuna o paso yo ba biso ko ba fana ba parler yo ba présent le mutaga na rata 001 ba otala so faye ba eza problème na fena bimisa siko eza problème te toyoka ta 2 3 4 kere te ba tutu ba masa tu ba ya maître Chiba tika makamba miziki des fois tu vas profiter de ça les jeunes entrepreneurs ingénieur Guilhem Mukasa Baguilin DG à Sifen Fiti président candidat de la République en 2023 Yoyebi pourquoi pas Yemoko ingénieur fiscal à la Kala Wetu ya Mama Nasi Adam Koubissé les génies de Dallas Nazar Olelo Mabedi Balobi la Moussela Ngai Petit Nangai ingénieur David ya Sifen vraiment base à la prenne habité beaucoup t'as déjà il y a déjà pour toyoka yoka bino ngana linga oleka pamba te na linga na kotise la pe moto moi eloko et ça bien et yango na kotise lo humble sénateur sacré l'enfer il faut monae sacré l'enfer lokola pe ba sénateur lokola pe ba futa na franc congolais moi peso Franklin ezate morole mbande ba 20000 wana ba 20000 osko ya libok l'affaire les sénateurs Mwamba il faut fandaka wana soko zano na chaque émission ko envoler no musika te mais lokola toza na besoin ya préambule bato bako yo kango pe na acapella ouais au lieu na lo batro mutobeta le chief na biso chief yeyo chief ni ataka déjà toyoka yoka pe préambule nene mamango ekende Singa tina papier zame vinanga o Tobandela bolingwa zeweza la kanza kaveo Osali singa tina papier zame vinanga o Tobandela bolingwa zeweza la kanza kaveo Sakave Osali singa tina papier zame vinanga o Tobandela bolingwa zeweza la kanza kaveo Sakave Osali singa atina papier zame vinanga o Zakari Mwamba
Mandela bolingo zero ezalaka Ricardo, pardon. Zala. Au Salisinga Rati, na papier et examen à Vinanga. Malembe, s'il vous plaît. Dans le baki, awa bien. Bakoko beta na bafle. Mais yo moko ngaku nangina loba mais yo lobi ke au Salisinga Rati na papier examen à Vinanga. Sikoyo, hein? Na miziki nini na Congo oyo koko yoka moto ya na réflexion ya bongo. Komoni biso mibali des fois ton RT ozui vraiment mwana ya bato na difficulté. Bofandi na epale moko na lisumu kutu nano ya ekobo ya mariage te. Mais azo supporter tout kaka na bolingo ndazo mona ke na fana na joy. Nako bunda nde tozalaka na bika ngali ngomba paka ifona ke ndangola na ke ndoluka. Mais yo kanga esprit. Loko ya peto boti. Kanga kaka esprit. Mwana ko kola na pasité. Ngana ke ndoluka. Metango ke kuna. Obosani ke nzele moko boye oyo moko telemisaki na coince. Chérie je t'aime. Ape mi PCP. Azana yo mais tiki ye na kini moto akana kiteke un jour abota mwana na papa na ye mais kaka pona trahison ya mobali andimi apesa sous chance pas mobali mususu o mona pe mususu wana pa ye kaka na berere wana siko nzembo ezoloba boye soki bato bayoki préambile na kombo nzambe ba mama ba papa ba o bazana ba problème mental ba problème ya bolingo ba problème financier to me koyoka na balanga nzembo ba kota ba oyata na ba morceau et bon auto développer. Merci beaucoup. Ah ouais. Nasanga nanga mboka mobimba cherite o akokisaka baposebele na mbala moko nasanga nanga tout le monde katka beate ajouaka ba plusieurs la même sang la mienne lolite nasanga nanga mboka mobimba cherite o akokisaka baposebele na mbala moko Nazanga nanga tout le monde katka beate ajouaka ba plusieurs la même sang Babi esa bolingo manche courte quoi na kati ya sarcophage Chancel de Garbo mélodie d'amour Samedi olingaki nga dimanche nasoro wanga ninga Miami swetangi pona yo firmement toto Miami swetangi pona yo titi na santi papa n'exociana mimi kagaba angel Miami swetangi pona yo levite la miele Oh amour yokangi motema boyi koyoka pardonnanga pourquoi otelinga face à sage obokutu kolobi sangai banda dimanche soir okomana yo indifférent bonheur vilutaï chancel de Garbo papitolas very strong Ah Léo tu m'as trahi Ah Léo tu m'as trahi pourquoi Kokotala kino caméléon ici c'est tol Ko changer nos langues na minute lokola férouche na boulevard triomphal Bagenda kabazonga kate Chris Faso bagenda kabazonga kate Arnaud de Koufo moyo bagenda kabazonga kate Awaleo Prêtre makambo miziki ouais soki tolobela miziki tolobela na miziki tokolobela pe succès na tanango si soki tolobela miziki eza mais miziki pe tambola relongo na succès yango oyo topesaka temps na temps mais tango tika banzete ya manga te landani 10 omona nzete na nzete ebando telisa manga na tanango yo koloba teke o manga wana ntango ya biso ekotela na suka
le mosusu totela air mangue ekomaka na pasi tokokoma plus important. Nzambe ayebi ntango ayebi mpona nini mpe ezotela sikoyo te, ayebi mpe ntango nini ekotela. Mais biso na bulo tokolemba te, toyebi ke makambo deja simba. Merci beaucoup. Bon, continuez, on va passer lengi. Pour Monique Kassi et Momo Kassi, la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises, ACP, la grâce Djunga de Paris, BACP la quoi. Lilala, basiba fiba yo eno e kavolina poso. Natikala sana mbuma na zolu kepa ya kolona yo o. Pona récupérer au china lenyo soya bolingo na mestana kolula yo Bolingo ekoti bahula je comme séparation. Yo anozoko kende tina nzela ya fer rouge o adie. Natikala sana fer rouge kozelo yanga ngonga. Elela elike mutambula makalo kokoma Namakango ya likolo Namakango ya likolo Namakango ya likolo Gervais Mavinga Yolande Kanyeba Francis Roy de Gaulle Gervais Mavinga Makalo kokoma Namakango ya likolo Gervais Mavinga Yolande Kanyeba Pasi Shaliba Marocaine Papa, tobeta mbokani toya na mbokani ya wele Jika de Genève Janine Kalombo Béton Yoka Amiga Gondalema Claude Iba Vita Kaluji Amiga Gondalema Mamari Mutanda Papa Salumu Amiga Gondalema Deborah Senga Cheri Mobembo Yaya Dada Musala Faya Basket Bapangi Oyaya Bamama Oyaya Bébé Semwadi Na boala la betu bangwa singa sene maji betu tukataka nanzadio mama baubadia kama kombe shali paka wilistare oh mansule bijou mokabi fifika 14 kumuna ine bijou mokabi kumuna ine ka 14 oh Leila VZD Amiga Gondalemba Claude Iba Vita Kaluji Amiga Gondalemba Mamari Mutana Papa Salumu Boko Fitaka Oyembi Opesi numéro pour télévision vraiment tangu chef de l'habité ngombe tena ni kwa tata mwa boko yango Basusi, badouleur, bachagrin, j'ignore Maliki papa, okanganga kajano bolingo Otikelanga bolingo na mesa, naliakanga mokoe Awabutu pasi bolingo koti mote mangana komyo lelo tatsulu zangi Oh, ngana kokakati na belaka estoma Oyo zosala mote mezali bangate andi putu Mokile zanzambe yeba mabela leta Semoni singa lelo na vinanga yoboko futa basusi badouleur bachagrin j'ignore maliki papa okanganga na chambre na bolingo na mesa nalia kanga mokoe butu pasa bolingo koti motema ngana komyo lelo tanse luzangi babi wana shimida charge ya bakundulu foboluka kin kestere mene aya la musali susu po mambo eleki donc tout ça na bino Mitterrand, Olingi charge. Mitterrand les gars. Zoé charge à Kita. King, Yakes. Ouais, ya Tony Dalai Lama. Nombre de cheveux, nombre de rankini, moyaya. Mayele. Amunwe mwananganye, amunwe mwananganye, amunwe Tony Dalai Lama. Bolingo kidaku mutu pasi nasiye, onemae. Badi, bolingo mutu pasi, docteur on a Milan simbi moto. Bolingo mutu pasi, mbora misara papa possible enseignant. Yenenga za boazana on a timbre ya viena bison tsone
vraiment na ebandeli ya wenge ndenge makambo yango ezalaki biso tozosekwisa bavaleur ozo comprendre il faut tozala ta na image ya formateur yango moni ndenge azobenda puissance rouge Yaya Ntsone ozoyoka timbre te nayoki timbre ya Ntsone yango sikoyo awa il faut tosilisa na kere ya mbokani mbokani mpo biso toya na makambo c'est le chef. Chérie, pour qui tu te prends? Tu me faisais du bien, mais c'est le vrai que l'amour, c'est une histoire d'amour, c'est une question de vie. Reviens, reviens mon amour, ton parfum m'aimant bébé, ta douceur m'aimant Mbokani. Bana mokili mobimba vraiment le monde entier laisse-moi mamounou laisse-moi Mwambozo laisse-moi mamounou laisse-moi laisse-moi mamounou laisse-moi laisse-moi mamounou laisse-moi loquet-toi bébé mama bilengi 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 chérie ezanga sukanga merci beaucoup merci bilenga baby ya chérie ezanga suka wana nzembo ya die merci mbokani ya Marlène Tessa vraiment merci beaucoup vraiment na ebike die merci mbokani ya otala émission tumba tumba na ebité mpaka préambule eza na plus ou moins combien de titres toza wana na 17 bord tokoliango malembe kolanda note bobeta na bino moto apekisi pe bino te biso pe tokoya na tour na biso omoni ke na vie na biso waze kwa lelaka botindika kaka kiti bopusa na ngana fanda na ete pona zwatu ndenge pe biso tokoya na malembe na presete ti j'ai déplacé et là ça elongi ya pouvoir na ndenga vitesse kozakari mwamba kota gramaleki bakati si akoyesa tige agite des fois te nga susi na ngeza nini nava bamasa bayemba nakotikala na nga vide mais bazwi occasion à tige lokola déjà bayembi basali bavoka bameka kopesa banimero na bango bana mikili bana le monde entier lokola bayebi bango déjà mais bamisu bazalaka te bazwaka occasion kotala émission ngo te chaque fois bazongaka bapesaka numéro esalaka bien pour vie ndule elekaka boye ça va chef déjà pesa moi message pe na bato tout baolanda à travers le monde pe na mon numéro de téléphone rapidement au marocain solot na na kanda milongi mabe basolution ya mabe wana basolution mabe ba dikosi na disoli c'est dikosi na ligi bango tout osoli c'est dikosi nena baze beli wa ba dikosi wana yo kese ni bango tout ba dikosi oya jeune wana dikosi plus 243 26 26 007 plus 243 26 26 007 on a pena soliste wali bango tu doit regarder dans les makaba on a bateka li sur le 7 makambo combien 80 combien plus 85 plus 243 85 26 26 007 plus 243 85 26 26 007 merci beaucoup ouais moi c'est David Pression contact Zararke plus 243 82 32 65 134 plus 243 82 32 65 134 merci beaucoup vous se présentez. Salut la famille, ici c'est Chancel des Garbo, mélodie d'amour, les chanteurs du peuple, un abeille plein d'énergie, des papas possibles, Mborami Sara, miel des sons, numéro de contact, plus 243, 89 11 37 263, 89 11 37 263, donc
consommer préambule boyoka vraiment bolingo manche courte na kati samedi olinga kinga dimanche na soro wanga ninga maya miso etangi pona yo le vite la miele oh amour yokangi motema boyi koyoka pardon nanga pourquoi otielinga face azagi obokutu balinga samedi balinga samedi dimanche na soir donc bolingo manche courte merci beaucoup merci yo ngolo mo demo lo kwa mabia lo ça bena ba demo boye Kimayumo ouais mon numéro de contact rapidement parce que ouais oh Willista OPJ soldat miel de Sombora Misara biso expliquera ba tuke ba comprendre que kalana ki lelo différence ezali po kala to mona ba WhatsApp ezala te ba Facebook ezala te même ba sala film à Jésus po ezala filmer so ba bandela ngo ba so na technologie ki lelo o mona bena Jésus na tombo Lazare da ba lugete na za numéro Yesu donc ba tutu ba contacter bena numéro Yesu yo plus 243 81 77 66 908 plus 243 81 77 66 908. Merci. N'appelle ça ta manchouara. Ouais, chimida de chanteur, oui, au touti. Donc il est raté, bon, numéro 0 plus 243 82 55 755 92 plus 243 82 55 755 92. Donc chanteur Nabino, tout ça toujours ensemble. Ouais, bonjour, bonsoir. Appelez-moi Mitterrand Champagne, fils de Mbora Misara. Ouais, n'appelle pas autre balinga présent dans la mienne de son beau tébélé. Mon boss. Ah, ouais, appelez-moi Mitterrand Champagne, fils de Mbora Misara. Numéro dans mon téléphone, Zagaya Willy, code Mbora Boebi déjà. Willy Mouchen. Code Mbora. Code mondial. 994 660 817. On appelle nos artistes et nos Mitterrand Champagne. Merci. Bon moté. Merci beaucoup. Noko se présenter. babeta basisa kobeta te basi mboloko tempo tourner azana mande fute na Kongo ka ngai oh mais amundi moi eza te yango te on a poil OK mande fute mboloko tempo ye charge na bango ça comprendre donc il faut la numéro contact qui est dans musika te plus 243 81 108 14 55 plus 243 81 108 14 55 voilà. Merci beaucoup. Kontakite yo diable de Tasmania Surambaya animateur à Niance. Hey kanga mwana nsusu katulandi mansale ya tulandi na liboke losandi na tie mwande kinkokotwe yo le kamonokoto beti ye kwa kinkokotwe wololo miele webiso meli mafuta miel ndenge salaka talakaka kutakite yeyo numéro ki bansenza zoyoka numéro 089 71 95 992 089 71 95 992 kutakite yeyo charge. Ah ouais, Mbogache Moudjaï, Ozoga charge animation, 3 génériques, 17 écrits. Ça veut dire Mbogache, oh c'est quoi surprise, oh Bimira Lelo. Soko Komela. Soko Komela, Melana yo. Awana Selembao. Nalola masange ezalagate. Kuna agene ezalagate. Kebo kolia ba communion. Kebo kobela diabète. Nogego leka libumu madebo nalingi na bwaka 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 madebo nalingi na bwaka. Merci beaucoup madebo nalingi na mon numéro bon je parle aussi en français ouais, je parle aussi en français je ne peux pas s'exprimer en français ouais en français mon numéro c'est 243 89 16 511 Mbogache clé. Merci beaucoup, merci Mbogache. Ouais.
Christian na solo, Christian na sol, au boki marocain solo, alors bien ami soliste né oiseau ça la mikolo et vraiment dans ça mystique ma comme on appelle ça leader en bora misera parti à nord leader a pemé à mwindu mo bezo na lebedo mo na ça va pardon na leli mabe masala nga dollar na liège na peso mboto yo lobaki makambo yango so mo na ndenge to bunda bakara yango ça la rapport que ya na za la ranger coller la trotte yo bi jango des alara donc mission vraiment numéro na ngai à partir bonga robenga 0 85 111 yo Willy Mouchenou ya Willy Mouchenou ko damboka ya Willy Mouchenou ko damboka et puis ngwana do ya Willy Mouchenou ko damboka 85 111 44 37 sur bengi rozonga mo personne. Mais est-ce que ti boboa kaka ya Willy et belé pe na mokili boboa kake bomona kete mais pourquoi bo continuer kaka boboa boboa kaka ba massa na bino o bazana ba veni massa na yo moko aveni wana zo mono ndika se lokote mais le peso pe moi 4000 le peso pe moi 20000 le peso pe moi 10000 ya Willy Mouchenou azane na bato ebele baboa kake mais vidéo oyo ya Willy Ozavia Bapeti, c'est la toute première fois Lingomba Mpakape a s'intéressé ya kolobela yo po nga pe na za petit na yo Ozavia na biso tout na ndenga valeur toza na South Africa soko kozwa occasion ya Willy ya kotala vidéo oyo na lingi osunga pecho azwali pasa pour aïba kozwa pe avion elongo na biso et là parmi ba difficulté oyo semble vraiment difficile et ça bali pasa azo boaka yo na ebika omono te mais tala amour wana ya petit moko boaka omona ne yo te mais ndenga yo kaka bato kaka atangi kaka mais na ebiso ke Orozwali passa. Code mondial à Yoki. Il y a pas ça raté. Ouais, je salue tout le monde dans la émission. L'émission est là dans le monde entier. Tumba fort. Ah, pena na pesi staff mon bima ya Mbora Misara, mon boss ici Kabazali, Junior Loboko, Hervé Bomolo, Pablo Kitamba la maison Kitams. Ah, Pablo Kitamba la maison Kitams. Pablo Kitamba la maison Kitams, Pichu Kimpola. Wana batwa Kati, ba Vedo, on va passer la pour Sheraton et qu'elle a vivre boy. Na moni antidote de ba forme antidote. Na mon abo Chris Faso, le directeur Ramses King Enzo TV. Na Soudaf. Mon numéro. Sheraton qu'elle a bino yo ngape na mingi bozo ngape na Sheraton qu'elle @yahoo.fr. Bozunga wana pena contact bien l'équipe mamutu ya wana fin cop. Merci beaucoup, merci. To commis pratiquement na souka à traiter na biso et au présenter biso ba soldat, il y a Elisabeth, il y a Yemoko Miel de Son, Mbora Misara, na ebisa que déjà nga na za instructeur. Si. Oliena lobakaka elakisa na misala te misala yango vraiment. Mbora Misara aza chanteur ya mboka ya Congo. Aza mwana ya mboka. Azo wela pe identité te na batu ya mboka ndenge ba misusu ba homme politique bazo wela azo sala boulot ndule akokoza pe liboko moko te aza na besoin ba mécène tout batu tout balingaka la bonne musique batu tout balingaka miel de son bozo luka ko mona ete atana nzela ba numéro epesa miao boko mona e bo chapwa na les abeilles eza bozo lobaka tozo boko la toza na ba ONG to na banini place ko ya ochapo pe yango yo ba jeune o nyonso to baza na talent soki ko recruter bango awa te ko zala encadrer te ba misusu malgré zo yemba mako za pe libanda mokini akoko kata pe gilet akoko créer PG mogobo baki moins sérieux koko ya mais anandu les encadrement musicien moyibi azakate musicien violeur azakate za esprit yaka et koko tout en apé vous comprenez et ça nango te fan na pas ba musical mais et koko yapé na musique afro yango wana programme ya ndule lokola patron papa chef azate toza toujours na résidence chaque mardi mercredi jeudi toi na résidence ba o to balingi boulot ba numéro za ya ba master to ba numéro ba chef pesami oyembaka bien obinaka bien osalaka nini bien ozalaka peto olinga jatance vous comprenez obinaka bien oye
tokotala yo eza boulot eza orchestre ya bato bauto yemba kaka te bango nde basali yango kaka po bango basuka nango te baza pe na besoin ya bato baya ko intégrer bango moko pe bazobenga bato boya tosala force to pona total équipe nini tokotake po équipe eza awa boyoki nde bazoyemba koleka ba misusu te mais toyebi ke soki tobeti na ba misusu wana to gagner bango facile toyebi ba point faible na bango ba point faible na bango yango ba force na biso awa comprendre boya ko intégrer groupe biso nyonso tout osangisa mayele toza na programme ya voyage pour na Afrique du Sud tokobanda na Cape Town mais avant de en Afrique du Sud toujours linga to échappango pona nini po kaka biso normalement bofuti tout bofuti basal bosali tout bongo banda pib bon ba bloqué mais nena ebi que tozaka tolandaka molongo asombo biso tout Rolanda loko adana tolanda bientôt avant que na quitter palais na ya na total la ministre français ya santé azo annoncé déjà kotambola sa masque na balabala na Paris na France mobimba ezolongwa bientôt la couvre-feu pe ezolongwa de 23h on ezozonga mutakala biso pe to ya na biso c'est que banakin préambile nanu boyoka yango boyete batu tout pe déjà babeti na chetemba babeti pe danger basali pe ba plein ba miso pe ba robeta 20 biso mais date na biso toza unique toza le 18 juillet na Chetemba. Le 18 juillet na Chetemba pour nous représenter groupe Mobimba officiellement na presse na batutu pour nous représenter préambile Mobimba na ba congolais tout pour na bi que ba clé kabe ya Corigno plus important que les coltans à kozala na bi que Dieu merci Mbokani ya Marlène Ntessa à kozala na bi que Papi Congo portefeuille à kozala na bi que antidote de ba forme non na monate na soli na mutu toyebani lelo lobby mbamo banjo linga kabela ngakutu koleka vraiment na bangi na bi oh azana iloko muso ko sela mbongo te otoni de ba forme antidote vraiment akozala junior loboko ya ba junior akozala vraiment. Vous comprenez? Merci beaucoup. Tokoza na équipe, il y a plus de 32 Parisiens. Ouais. Obaroya. Firmin, Matoto, Akozala. Mutu tout bayembela. Bavie Nabiso, fidélité zéro. Jano Binano, Kolutu Nabiso, Yegutaza, Messène, Akoza Ngate, Akozala. Don Pablo, Motema Yassine Bilele, Akozala. Angelos, Fondation Yassine Bilele, Bambo Tenayo, Moutayebi Valère Nabango, Eza, Stéma, Yayebi, Yassine Bilele, on a paquet Bimaka. Des fois, t'es. Emble, non, même on a cité des fleuves, Zala, no Kimia. Notre bandio Tambolade. Batou Baza. Ouais, Paka. En plus, Batouana. Bango bayiba biso bango ka pona grimace bon on dirait bango nzoka batu na biso nde batu na biso si biso nde bakolo batu ouais on comprend vraiment na yebite topé sa chanson lisusu tige tant papa chef akoya yemoko ouais tige zongela biso lisusu ko na etando si on moni place ba moto aneza ouais to chango wana papa chef aza toso la na bato balabala tozo ka préambile to bongisango bien tozo mela mweloko tozo solo la tozo sala makambo ebele vraiment non to komi na taba mbote te wana daika na programme to pesa na no programme toza na South Africa après Chetemba to kende South mais antidote de ba forme organisation ya staff mobimba ya miel de son to robeta match na bino ba journaliste en ligne le 25 avant départ na biso Afrique du Sud. OK. Match à football loisir eza. Après on a tobeta na la villa. Na la villa na boulevard Rwanda. Kaka déjà ba petit ndenge ba obeta wana baza déjà na ba sakodo. Après ga wana kaka tozo longwa wana eza kutu mutu kozonga sunda kute faki déjà tika katuna ndako.
po awa ezalaka te ke okei nanu après nga nakuti yango bongo otolare ye te batikaka frais d'émission mais eza makambo oyo nga nakuti orchestre ude ya gaillard bakendaka nano beti question ya organisation orchestre ya gaillard okei bobeti ozwe mpakola soki boza organisé omoni l'organisation c'est quoi tu peux dépenser oyo oza nango ocalculer déjà que napesa bana mpo bazwa ntango ya kozonga ndako te nga ntango tokobeta na biso nakorécupérer c'est moi le guide okokolinga to faire chier mpe bapeti bavoyage na makolela eloko bato bazolongola ebele yango wana omoni soki motu déjà aza na palin akoma na charge ya responsabilité faut kosunga ye ti oyebi nde motu eswaka yo toza libanda boye otikaka déjà mais journée yango nzambe alalisi yo mutakala il faut bima oluka otinda tokomi 12 heures mère abengi siko mwamba problème nini oyebi nde otika epalin te danger okomotala bato ba mpesa okomotala bato ba 0033 ekomi motu passe c'est que organisation ya palin leki tout sauf rien palin il faut ça la poser. Merci beaucoup, merci mpaka tokomi pratiquement na suka ya émission na biso ya lelo tumba na ebité moi 2-3 personnes au balandi poto kabwa na yo. Bon, na batutu balandi ngai maître Yule garage ya BMW moko na Congo tozalaka nango bambote na yo na omema yo nga na omema na ngai yo pe aza na sima na yo aza na sima na wana maître Yule o sepela nga na omema pa bato oyo koko sepela aza ne pe danger maître Yule na oya na mpaka ouais na ndenga je ndenga landi biso boye bambote na pe sazali bambote une fois encore na Mbora Misara papa chef bambote na pe sazali toza na rankine te awa na utaki komona nazo épinglé musique esenga apela mukabongo mais totindaka ba jeune fille te basi te vomi otindi ta musicien aya kobunda guerre mais ozwi jeune fille moko bopesi tige boye po afinga artiste oyo aza neti yo eza poli te eza kofungola porte ya makambo moko ezanga ntina aussi longtemps ere ya polémique eza te il faut ça la promotion ya plan landela plan kodistraire biso te ondire tolanda po tozwa dérapage po ozomona déjà ke makambo ezokende bien tolongola ba distraction ya Belgique ya bensilte ezanga ntina. Merci beaucoup bambote ebele na madame na ngai ya moningenzi famille ngenzi bambote na bino famille Kinkani Roger Kinkani Willy Caps bambote na opera sozali bambote ebele na maître Alain maître Rémi Mokassa bambote na opera sozali bambote ebele na Frank Stemai ko accordé pe volonté wane ala na master na nga maele double king anniversaire ya Lifanto na mona ba fidélité mais oyebi anniversaire ya Lifanto ya maele bon na Renedi Sadiki okende tana de bocal ya Vitalo munene eza kutu ko diminuer charge pour na raisonner trop te na opesa bino te mais na opesa nde mwana déclarera te ata de coca maela omemela ye okende bien bambote ebele moni maele na monaka petit mais nandimaki te ke akoévolue kaka auprès ya Stemai soki eza na bafidélité soki mpe eza na bachaîne ya télévision en ligne oyo eza bien organisé sans flatterie napesaka confiance na Afrique Info. Merci beaucoup. On comprend na posa plan na biso plan autopied coup de pouce mais moto yango pe ake na esprit moko boye. On comprend? Ba félicitations vraiment na Afrique Info. Bambote bele boya ka kosunga biso. Merci te. Vous en besoin na bino na rotia mwamba ya rotia poa na eloko na rotia pe na poa ndenga kosaka na te même na Afrique Info même lingala facile na rotia poa. Omoni na famille oya musique na kabeli o lisoso Engi la miel grand frère propre balandana na artiste na papa chef Engi la miel Engi la miel Seigneur omoni mon Seigneur ngaku na ko raté mais yo ko raté te blague te Engi la miel mon Seigneur d'ailleurs raté merci vraiment pas kanenge o accordé
prestige kita awa vraiment merci na batutu merci pena na bato bolandi biso bon continuer toujours comme ça la confiance na émission na bino tumba merci beaucoup encore une fois de plus na yemoko Mwalfu Mwamba naza ko lelo mabe balobi muluba ki se respect moninga bato Olivier qui pour la diata baou balobi mo konzi aero na dollar di machine à mbongo merci beaucoup na Pablo Kitamba la patron maison qui tam service merci na batutu merci Mwamba pardon Bana South Africa na quitté bango brusquement na miko. Bana South Africa, Afrique du Sud mobimba. Poto beta kara défaut. Bolinga te bo raté biso na Cape Town le premier, bo raté biso na South Africa le 5. Pour ba dirman to yebina on te mo pepe me ko peso yo ndiye a dirman. Mais toi quand na dendoule. Le 25 après ndoule il y a la villa tozozo biso tout groupe mobimba papa chef na les abeilles mobimba nzela ya njili poto ya ko sepelisa bino bana South Africa. Merci beaucoup. Gérard Sakombi South Africa Junior la vie. Bogar ya pembe la vie bambote na obongama place aux Ali. Administrateur Guilain Kapongo Bongama place aux Ali. Maître Chakal Chris Ramses King Aza Geno il faut Yopoko Tagara Wanapo commentaire Ezamabe. Merci beaucoup. Ramses King, Bambo Tena place aux Ali. Merci beaucoup. Patrick Nialisa, il faut que mon ananaye boy va redévelopper. Merci beaucoup, merci. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire Renedi Yoyebi, moi non akuksi 9 ans, moi na bato Rachidi Maele, Sadiki Babi Renedi Sadiki, vraiment lelo après kolongwa papa na yom paka atindelio de gobele aji tozoya nango quoi. Merci beaucoup. Tokuta libongo na numéro mususu na ebita animateur ngo sala nini rapidement s'il te plaît. Ngo sala lo mo oyembela mon anniversaire. Anniversaire zara mingi na français mais ngana mboka te français yaki wana yaki na tentation na yaka na ya mobimba soko mela na selembau na lola gende zalagate kuna biede zalagate okomona ba Bram okomona ba Moïse soko mela na yo ya kotika te madebo nalingi na bwaka madebo nalingi na bwaka madebo nalingi na bwaka madebo yaya nalingi na bwaka. Merci beaucoup madebo nalingi na bwaka. Portez-vous bien. Monique Kasse Momo Kassi grâce Djunga de Paris. Merci na bino tout mille check Sandra na robot santé Evelyne Zamba moi ça musuni azanga mukokoli ko azanga mukua. Merci, portez-vous bien. C'est parti. Mbote, ONG Avenir pour tous, aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pour na ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mususu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC sala commande na yo passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse au chaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto akozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kene ko récupérer na Angola akozwa yango na Bojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 toza na Matadi toza pe na Kimpese
toza na Kasangulu, toza na Bomba, toza bisika ebele. Pour plus d'informations, benga biso tozali à ligne 24/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo tokoassister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Cabinet HD Conseil. Soki ozali na eloko esengeli obongisa ekoma joli kitoko bezwa valeur to pe ozali na terrain ya kotonga eloko oyo lingi na ville province ya Kinshasa to na République démocratique du Congo oyebi te place nini okobanda pe place nini okosukisa. Cabinet HD Conseil oyo eye pona kopesa yo solution pe kimia na ba problème tout oyo ozanango. Cabinet HD Conseil yango nde ezali ko garantir respect ya contrat na professionnalisme pena suivi ya bosala oyo esengeli na ndenge ya defote. Ozo tuna nga soki bazali wapi? Adresse ezakaka se moko awa na Paris na mboka ya France na adresse oyo 33 rue Colonel Pierre Avia 750 15e arrondissement. Tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo +33 6 62 81 65 49. Cabinet HD Conseil ezali wana pona misala na yo pe pona kobungisa nyonso oya yo ezalaki ya kubeba. Oyoki omoni ondimi yango yo c'est naturel. Garde bandi na yo toujours. Bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution azu esika ya ye moko akofandisa idéologie esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate chez Djonga de. Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kulia oza komela oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Oui frère, Babi Djonga futur hein? Nous t'avons la 50 boîtes na Katakin chez Djonga soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin